Coucou, bienvenue encore une fois dans Coloris Club 84. Ils ont toujours essayé pour nabiso pour en partager nabino. Alors, les lotos, ça la bongo masque éclaircissant nabiso avec deux ingrédients importants. Et ça bongo gombo, na poudre ya curcuma. Bienvenue encore une fois de plus. Alors, la première des choses, au kozwa gombo, non, faut sokolango bien, au sokoli bien, vraiment, tous a besoin qu'il y a 4 portions à gombo. Ozui gombo no sokoli olongo li basonge nyonso mibale à l'aide du couteau au kati yango bana ba rondelle hein? En tout cas sur un plat propre au kati yango to saleli ka 4 de na lobi au kati yango na ba rondelle. Alors boyebi bien que gombo ezaka anti-âge végétal naturel très utile là pour na ko rajeunir et puis ko lifter peau et puis ezaka idéal peut pour na ko lutter contre les expressions faciales, le ride et l'acné. Alors, ce qu'on kati ba portion au quoi qu'on maya moto au tien na kopo au baloli gombo na yo et puis osu au couvrir ango au tiki ango pendant 5 à 10 minutes pour et lemba vraiment. Alors, boyebi bien curcuma ezaka bien parce que et permettra à ce que et faire disparaître ba perfection naturelle de façon que pour nabiso ezongi la aspect nango plus uniforme. Alors, bomoni gombo na biso ya ngoyo en tout cas eza ya olemba déjà ozwaka ale da lutu obandi ko finesu mwa mukiepo obimisa esu jus makasi ndena lobai ko cha mai ebele te po yoza na besoin ya jus mai wana moto déjà ekobimisela o jus susu makasi. Alors okwa kozwa 2 cuillerées ya curcuma na yo cuillère à soupe hein oche okozwa 3 cuillerées ya gombo ou bien dongo kobanga te ba graine yana problème te en tout cas faut au mixango bien. Alors boyebi que curcuma ezaka bien parce que et inhibaka la production ya mélanine hein? Alors mélanine est un bon pigment responsable ou à taches brunes et d'autres types il y a hyperpigmentation tout le monde a ezubiso na elongi moko mona ba rougeur mo ba bouton ba acné ba phare en tout cas curcuma ezaka bien pour lutter contre ango. Alors mascope kozala vraiment bien pour na e bongisa na yo. Alors to mixer to ko bakisa citron na biso. Citron ezaka bien parce que eko permettre à ce que pour na yo ezala bien et lutter contre l'acné. Acidité citron ezaka bien pour na elongi. Alors osu au mélanger bien. Au mélanger vraiment il faut mélanger et kota nyonso ba produit nyonso kota et ça la pâte on appelle eza makasité o ya mai après ozui osokoli elongi okozwa o appliquer masque non au tiki yango pendant 20 minutes après ok ko nettoyer na eau tiède eza eloko moko sala ka chaque jour juste pour ezongisela yo tantu boyebi bien que curcuma était lisaka. En tout cas, merci. Aujourd'hui, on s'arrête là. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous love. Bye.